te bon yoyebi latine wata ezali eza biso toka ba international toka bato moko héritier aza déjà aza père de famille aza mwana oyo asali bamakambo ya danger na kati ya maison mais bon tellement nzambe papambola asala eloko na ye eza kaka ya ngai ya maison mère d'ailleurs héritier na maison mère ezosimba te toyebi ke héritier na maison mère ezalaka te soki oza na maison mère okuma mpe héritier ndeni okende mais toza baennemi te eza lokola bajoueur bobeta match mais boza bafamille eza kwa tobeta match mais toza bafamille ozo comprendre mabe nde na moto akobanda ozomona bamambo elekaleka na maison mère toza bamikolo tokolobaka te oso tolobi ekoma monia tala kuta komoloba balobaka mabe te pafa ya père na yo eza nango kaka makambo ata moto asalinga mabe mwana azongiselema ata moto asalinga malamu ata mabe mwana azongisile mpe mabe eza te ozo comprendre bamakambo mosusu eleka na kati ya palais mwa tolobaka yango eza te do natalaka yanga héritier aza mutu moko ayedaka bato trop donc na koyede bato wana yango wana etushaka nga makasi do nakonéglige te banda kala si tozali na maison mère bato tu balobaka kaka doya limbo na moto héritier moto ya doyen donc si tozali na bafere soki kaka likambo ezali na ndenge mabe te nanda ozalaka po héritier na ndenge mabe te nanda oboma moto te botika ye boye po héritier alingaki nga makasi nga mpe nalingaki ye makasi ozomona po héritier vraiment donc nayebi te donc asalanga bamakambo ebele oyo bato mosusu mpe basala na bango ngango te mais bato baza ebele okoneti pafa nde nabelaki boye héritier acontribue na vie na ngai 8000 km nalobi héritier 8000 km mbongo eti na hôpital ntango nazobela nakoloba te ke mpona compare bango na wera non ntango natangi déjà héritier yo siko fozela nga na bando otangela bato mais so na otanga na nga bato fima te yo moko oyebi na kati ya maison mère ntango mpe bamonaki likambo wana maître Nidja oyo babenga maître Nyasikatenda atali abi te nga na grand frère na ye donc tonyokami na ye akoki kotika nga te bana maison mère mpe oyo balingaka ngai Nidja mpe acontribuaki mpo na ngai mais bato ya maison babi osala trahison en fait yo qui n'a pas hérité na moment mais héritier aza ennemi ya mutu te eloko nini esala yo na wera bobebana te ngai na ye tobebana te bakoleki kaka ndenge tomesana bakoleki wana ndenge tokoma babengana na bapeti oyo banaomona biso aokende bafa classe biso perda batiki aire moko mpona bandule bapeti baorespecte mais ntango aomobeta nanga esika moko respect eza te ntango amoni akomo cause na prise aire moko pafasekisi ye akomo profite kozwa bakombo nanga komemaka aire nyonso mpasa de la forêt ozo comprendre komema bakombo nanga pa bosi nanga donc namonaki eleki aye mpe trop na bamakambo mosusu oyo nga namona nakolobaka yango te poso nalobi ekoma o doyen boye eza nango bato mpe baoreclame babi doyen limonda bakendani na bapoto ebele na bapoto ebele poto esalaka eloko te arizona te atikala ngai natindaka mbongo na poto bana na nga bazala na poto natindaka ba 500 euro na nga ba 300 euro na nga poto esalaka rien baomoka ko so bamonaka te pafa donc ndenge bamakambo elekaka kuna na Lubumbashi po bamakambo mosusu elekaka tolingaka koloba ngo te nazelaka bango baloba ngo soki ngam nasalaki mabe soki bango basalaki malamu kasi baloba ngo mabe fo tuna bango mabe yango asalaki ya nini namakaki nani nafingaki nani naliaki mbongo nani na bandi tourne lelo te banda BCBG namaka président JB te namaka mutu moko te père de famille namaka ye te de la forêt ayebi namaka mutu te biso tu tozalaka bien babengaka nga social mais oyebi kaka ndenge ezalaka kaka babetaka libanga na mange te la kwa nga koko nazali polyvalent fo kaka bato ebele baya bajaloux na ngai bamonaki l'établissement Safe Choice General Trading
Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, chers amis internautes. Bonjour, bonsoir, on a Ernest Bolanamo, Namboka, Benji Benzama, Alex Grossito de la presse congolaise. Merci à vous. Merci à Pégué Bokele pour les prises. Merci à Code Mondial Yaouli Moucheni, notre vieux à sauter dans l'ambition de près, de loin, Antikaraba a été via tout. Salut mon Nemo. Merci à Ange, Maman Bana. Merci à tout le monde. Je suis là avec Doyen Ali Moda. Oyobo, Yokaki, Bomorang, photo, Boyokaki P, Yazaki, l'adolescent, Androbé là, en fait, il a une maladie. Mais tout ça, on a été si réellement il est dérangeant. Doyen, bonjour. Ouais, bonjour. Boni. Calme. Boni santé, Sigo. Sigo santé posée, Nangola Nzambe, Nzamba Sali. Sali. Là, on est dérangeant. Bela qui malaria, na cycle mataki. Donc, na ba jaloux pe ba côté na kati. Tellement le sambo les gars makasi na makasi ba Moïse Kangu. Kati à London quoi. Basambela makasi pour na ngai. Nzamba Sali Abino Alimbo Nagwaza Mwana Nzambe Kombo Ala Ndoya Nzambe. Donc tout le monde n'a pas la noana malaria na cycle mataki yo. Qui fait un hôpital Saint-Joseph à Bondeko. Au Salimo Tamla. Tout le monde qui va réclamer ouais Rasundoli Alimbonda après bien faire ouais Doyen Alimbonda Roumel na maison mère ouais Rasundoli mais côté monsieur ya wenge musique à maison walo ba ki Alimbonda salongaki akomaki na la team wata yo golo bani pona te bon yo ebi la team wata ezali eza biso to ba international to ba tumoko Richard a déjà aza père de famille aza mwana oyo asali ba makambo danger na kati ya maison mais bon tellement Nzambe papa mbola asala eloko na ye eloko na ye ezaka ya ngai doso babulo ezali
aobenga ngai mpe fona ya mpe natiata maboko donc okesi na ye ezalaka yanga nakoya na nga te mais nabanza na ya bomona te ke nasanosaki yo nakomi mpe riche nanu te donc nazalaki na maison mare mpe nazalaka kaka mais bango moko kasi te ozokomprendre te monde nalobeli deux fois zango te donc nazalaki mpe nazalaka kaka mpo na nini mpo ngai nanosa te na tv ke nalongwe maison mare non ngai nafandaki na ngai héritier tozalaka na ye mpo tokoboya ndenge ya maison mare da héritier na maison mare ezosimba te toyebi ke héritier na maison mare ezalaka te soki yo oza na maison mare okuma mpe héritier ndeni okende mais toza baennemi te toza baennemi te eza lokola bajoueur bobeta match mais boza bafamille eza lokola tobeta match mais toza bafamille ozokomprendre mabe nde na moto akobanda ozomona bamambo elekaleka na maison mare toza bamikolo tokolobaka te oso tolobi ekoma monia tala kuta koma oloba balobaka mabe te pafa ya pere na yo eza nango kaka makambo ata moto asalinga mabe mwana azongisele ata moto asalinga malamu ata mabe mwana azongisele mpe mabe eza te ozo comprendre bamakambo mosusu eleka na kati ya palais mwa tolobaka yango eza te do natalaka yanga héritier aza mutu moko ayedaka bato trop donc na koyede bato wana yango wana etushaka nga makasi do nakonéglige te banda kala si tozali na maison mare bato tu balobaka kaka doya limo na moto héritier moto ya doyen do ti tozali na bafere soki kaka likambo ezali na ndenge mabe te nanda ozalaka po héritier na ndenge mabe te nanda oboma moto te botika ye po héritier alingaki nga makasi nga mpe nalingaki ye makasi ozomona po héritier vraiment donc nayebi te do asalanga bamakambo ebele oyo bato mosusu mpe basala na bango ngango pe te mais bato baza ebele okoneti pafa nde nabelaki boye héritier acontribue na vie na ngai 8000 km nalobi héritier 8000 km mbongo eti na hôpital ntango nazobela nakoloba te ke mpona compare bango na wera non ntango natangi déjà héritier yo siko fozela nga na bando otangela bato mais so na otanga na nga bato fima te yo moko oyebi na kati ya maison mare ntango mpe bamonaki likambo wana maître Nidja oyo babenga maître Nyasikatenda atali abi te nga na grand frère na ye donc tonyokami na ye akoki kotika nga te bana maison mare mpe oyo balingaka ngai Nidja mpe acontribuaki mpo na ngai mais bato ya maison mare yo osala trahison en fait yo qui n'a pas héritier na moment mais héritier aza ennemi ya mutu te aza ennemi ya mutu te ya travailla mpe na maison mare trop aservir mpe makambo ya danger eza koya affaire eza koya mutu nyonso doso héritier pafa longwe na ye nzambe apamboli asali eloko na ye mwa moke abetaka munda bakolo babinaka doso okumisa héritier komi ngambo ndenge naomona bamisien mosusu mpe baolandela bango héritier eza mabe te mpo makambo mpe ezochange ozomona omona teke bamakambo ezochange ntina bamboka ozomona teke baolobaka ekini bopeto donc eza ndenge wana makambo ezochange yango mpe baséquence ya bambunda ezochange doya mlimonda tokoma na baséquence ya bambunda echange doya limonda eloko nini esala yo na wera bobebana te ngai na ye tobebana te bakoleki kaka ndenge tomesana bakoleki wana ndenge tokoma babengana na bapeti oyo banaomona biso akokende bafa classe biso perda batiki aire moko mpona bandule bapeti baorespecte mais ntango aomobeta nanga esika moko respect eza te ntango amoni akomo koze na prise aire moko pafasekisi ye akomo profite kozwa bakombo nanga komemaka aire nyonso mpasa de la forêt ozo comprendre komema bakombo nanga pa bos nanga donc namonaki eleki aye mpe trop na bamakambo mosusu oyo nga namona nakolobaka yango te poso nalobi ekoma o doyen boye eza nango bato mosusu mpe baoreclame babi doyen limonda bakendani na bapoto ebele na bapoto ebele poto esalaka eloko te arizona te atikala ngai natindaka mbongo na poto bana na nga bazala na poto natindaka ba 500 euro na nga ba 300 euro na nga poto esalaka rien ngai aza na famille ya européen bazala na poto basule bwangala bapapa Jean-Jacques nana ba Ivili Yaou nana ba Alexia Yaou nana ba Garisha Moba ba Misha Daya nana famille mobimba na poto donc poto elobela ngelo kote na banda poto bana 91
nakenda Los Angeles, nakenda Washington, Californie, Montréal, donc New York, donc passer pour retourner belé. On a poto bana poto ba biki wana moi na poto. Moi la plaine afanda trukuna na Mikili, na ba Belgique wana na ba Hollande, ba omona ba papi Masita, ba papi la Bonza, omona ba Kovola Bonza. Donc batu na ngai. Ba Gari Chamoba, nazana ba tebele ba Mishada Santa. Siko yo ali doya ndi moni. Na maison mère yo pozaki na mona de la forêt poza parmi batu bavanda pe na ndako de la forêt. Ah. C'est dit au côté que cofondateur. Biso ba cofondateur à plan, biso nde to sali plan. To sali plan, si plan pe nzamba pamboli. Olé la ngote plan. Olé la oh, to le la ngote nde to teka ba chana biso pe ndenge zala ko sali chana yo, oyepe na mwaka ezaka la Goliath. Vous comprenez? Mais balobi te ke olia na ndenge ke pa fa président sali contrat ngana yebisa de la forêt kabola mbongo sala bo non tozolia oyebi tesha okopeka okope mwa makambo na yo yango na kaka te ozandile na limona kolongano na maison mère nous avons na maison mère te oyo regetani oyo rapala salela ngana na lobate na longwa ba moka ko so ba mona ke pafa ah donc ndenge ba makambo elekaka kuna na Lubumbashi ko ba makambo so elekaka tolinga koloba ngote na zela ba mu ba loba ngo soki ngam na salaki mabe so ba ba salaki malamu ba loba yum to sala mabe kasi ba loba ngo mabe fotu na ba mabe ngo salaki ya nini na makaki nani na fingaki nani na leki mbongo nani na bani tourner lelo te banda BCBG na manka président JBT na manka mutu moko te père de famille na manka été de la forêt ebi na manka mutu te biso tout tozalaka bien babenga nga social mais oyebi kaka ndenge ezalaka kaka babetaka libanga na mange te la quoi ngako nazali polyvalent fo kaka bato ebele baya parfois ba jaloux na ngai baamona ke soki ozobelika ba jaloux ngo trop bana ngina ba fato ko bana ba jaloux wana na ngina tuna question doya limbondo eloko nini o regretaka nango oyo omona ke na maison mère kozwa te na maison mosusu oera récompenser ona ngona mosala oyo osali ya contre fo ndenge yo ozali cofondateur ya Wenge Musique à maison mère ah maison mère yo yebi bala costa ya bato bele o na maison mère ebi gandule ndenge kendaka ndule kendaka ndenge moko banda ba papa lwambo basalaki ndule ezokendeka ya moko ndule na biso Congo ezokende mingi na désordre ba droit d'auteur bazoyeba ma valeur ya musicien te nde biso ba musicien ba instrumentiste ndenge na percussionniste nasala ba chant nasala ba cri ebele oyo ebinisi opesa pe bato ba cri ebele yo ebi napesa kaluji cri eloka pe meuti meteo napesa banzango sobele napesa Robert kokota balobi na ngana boya Yesu Masia napesa biloko ebele napesa roi David Coco Maman vous a vient de la forêt impava. Ça on appelle ça quoi petit dans c'est Léo. À Los Angeles à tous on va trophée félicitations. On appelle ça ba Kotiko. On appelle ça yanya mapesi mokonga bana bomoni wera lutina. Masasika nela ma awa ngam na sala babilo nyos. Billy Kiton Kalonji Didier Ayebi na pesa ba mbushima ikana teleja itu ya ngana pesa ba kinanga. Mais bango mo baza ba créateur ba pesa ngala ndé ngana o contribuer na compte boulot na yebi que un jour ba ozaka reconnaissant donc jamais ba la faire reconnaissant na doyen bon monique balobaka mutu soki pa fa komi na bien habite que ba komi ba patron so ya ndenge ni po baza peka ba débrouillard baza ba moyen baza ba patron te ne bokanisa donc ba fa mingi ba monaka ba moni ndenge toleka na ba TV be ba moni otela makasi be ba moni mabundi gaya babule mfama ofuma so kutana na ya opeso bala te eza mutu tu azoluka na famille na ye mwa ndambu pe bazozwa bazana ba organisation na ndenge na bango mais bobule te ke ote soka na kutana na bil fa pesa ngabo mengo non soka ezali aotika ngati ata transport wa doyen chata mwa limba soko ezali mais na obligé bango te nga na obligé na mutu te na senga na mutu te na ko ata cheta gola ebenga bien
chete akola mpe omwana mpe nabengaki chete eza boye eza ndenge nini est-ce que ndenge obelaki mpe bato wana nyonso ntangi opesama bacri ata motu moko ayaka ata na kini na pamba te na ndenge doyen apesanga cri esala mpe succès en tout cas nayokaki kaka bazoluka nga me nayebaka te so baluka nga mpe mpo nga naza na famille naa na famille na ngai ya monene bato tu bayebi so bake na lwima debisi bamonanga soki ma campagne lwima na bandali lwima debisi bamonanga soki ma campagne bayebi na bumbu kuna mpa koko na ngai place ya baparisien babima babiankolo kusa petit mekoso bamontanaka bumbai bagrand poete banangi ekoto badishi mangombe ozomona mpo biso toza na pale mona gali toteki tosoni na ngingi aveni ngingi yonga akola bonga pwe bave bayeteka bayesomba na bandali bagrand poetre papa sule bwangala bayepeye na bandali kuna place famille ezali bamama batutu baza wana famille monene famille bwangala toza na famille ebele baivile yau toza na famille yau toza donc toza na famille monene sikoyo lopango oyo nasombela otsawa nayebi te so journi boya ofilmango tokosombela doyen lopango arumeli doyen ezala malamu soki asomba abengi bino bofilme yango bopesinga kado na batv bamoni eza mabe te aza moto monene wera lopango esala eloko te bino mo boloba yango wera mapango ebele moloba makambo mosusu ntango olobi asombela lopango bafamille mosusu bayebi te ntango baodécouvrir na tv alimona basombela lopango seka solo eke olukilanga baproblème nga alingaka bapreuve okutani na ye alakisi yo tala kutu po toza ye moko wana biso tolobaka na biso te tolobaka te towelisaka te toya danger mais towelisaka te nga moko wapi nga so nafandi na ngai nie nakangi na nga maboko naotala na ngai omoni nga yuma bango balingaka bato ashosho balobaka na batv kufinga ye nini yango kobude nga nabudaka te nga pafa nasomba baterrain na ngai ya koyeba pe te nayaka na bakara na nga nakoteka na pe te na mbwadi na nga na terrain na nga bana mbwadi bayebi nateka bakara na nga mais jamais nakolobela ona na baterrain nga limbonda mpo naomona na nga mpe eloko te ezango biloko mokili mobutu akufa atika kutu ebele kaka ngamu na olobela pafa terrain mais biloko abongo sikoyo ntango na olobaka eza lokuta eza ya solo eza mabe fo okutana na ye moko nanu take grand poetre tuni ye baquestion wana pour la première fois yo otundanga baquestion ya mama pango yo somonanga na lopango basombeli nga na maison mare te oyoka na omona ya ndenge moko te ndenge tomona bafikare mwamba toyebi ke jibe patron papa chéri alobaka pe te fikare mwamba aza na paleni na bandali ozomona moni sikoyo kachante aza na bacadillac bcbg bato mosusu oyo baya nsima na nga mais patron na bango azokanisa bango na bamakambo na bango mosusu atali kaka peti oyo mwa bakado na ndenge mabe te biso toza bancien patron na nga aza capable akosalelanga nyonso mpo de la forêt aza na tu na ndenge mabe te ye mpe alingaka te ke okumisa ye pafa oyo banoloba makambo wera aza na bomengo non amona yango pafa mabe oyomona moto mosusu akosepela te mais mpo na kosombelanga lopango elobela wera eloko te esaka bajalou nayebisi yo bango nde baotya mbilinga ngai na ye toyokanaka te kokoselanga makambo kokoma te epa na ye ndenge balobaka na mosala fo kaka bato ya mabe baya babebisa bato yango ya mabe babebisaka mpe bakokaka babulo te eloko moko te bakriaka te basalaka te eloko te pa bos mais ve na ngai na nalingaka tro naza na problème na ye te aza ve tokoloba bamabe na ye te oyo pafa zumbela tienga non motu to aza na malamu na ye mpe aza na mabe na ye lame de fer yo moko ozala mpe na makambo oyo esalaka ke miziki yo moko ntango ozomitalala lame de fer lelo oreketana na nini ntango olomona weranson na osala succès yo oza solo toreketana nini maison mare na biso nga ye confortateur oyo yo omona maître camo yo omona ke eloko nini oreketa ta mosuku mapata to mapaster to weranson basombelo te eloko mo ozala otirela yango mpe souvenir na confortateur oyo osala na onge mosika maison mare alelaka basouvenir moko nde tozobota boye bana bakoli onga bana nanga mosusu bana na poto bamisu baza na kisasa
bana musu basisi ba classe esenga mwa ba souvenir moko boye o ndenge bato balobaka na kisasa voiture eza nango biloko manzanza mais lupango ezala vie ya bato nalobi te ke bango ka basombela na makasi non bamambo mpe bazali mutu moko akowa doya limonda umeni nga mutu awera nakosala kado ezaka te wera otiaki bamikumba non aza na ye mutu tokokanisile bamabe te ke azaka na bomengo fasombela so nyonso bamapango non nga naza ancien barespectaka ye bapesaki valeur so ozorespecte nga te mpona bapeti mosusu bayeka mouvement mpo parfois azoleka na tele kofinga bato kodimine bato omoni yango danger ntango oyo banodimine nga ozofinga nga aza moto ya barelation ebele nayebani bakonzi ya mboka nyonso bayebi nga bana mobutu ozomona bayebi nga nakoloba likambo na ngai bayebakangi okoti prison omona moto akoti olobi aza na ye te omonanga ntina baauditeur wana donc bakonzambi ya danger ozo comprendre mais sikoyo donc ezaka likambo nde bana toboti bana bazokola lobi bokolakisa mwana nao motango nazalaki na maison mare moi ndako ntango tozali na papa wera yango moni papa wera mpe atala ye valeur ya mosala nasalaki yango apesaka ngango bona ndenge mabe te ndenge bolobaka wera aza na mbongo aza mpe na mbongo mpo tokoloba wera aza na mbongo te wera aza na rien eza faux moto mosusu akomona yango faux bafani na ye wera ali alobaki wera aza na mbongo te mabe wera c'était prêtre ozomona donc eza basouvenir ka nga nasengaka na valeur na nga areconnaître nga etake mwana na ye banda Kenya mambo elekaka na BCBG nde tozalaka tokabwana naotala balokola Jantamisine noko na nga propre abala ya Jantamisine donc Jantamisine ayebi yango bien noko na nga mokonzi asala na ane baprêtre vraiment ya danger mais ozo comprendre Jantamisine lelo so aleki na Cadillac atuna apesi hop ya patron JB moto apesaki aza mpe na palin Fikare ancien doyen aza na ndako na siki na apesaki o patron JB toboyaka kokumisaka kolobaka mpo baninga mosusu bafazwi te amoni yango mabe mais tolobi kaka baotala bavaleur ya bancien biso na bawata tokembi fort héritier wata atravaille makasi yango moni nzambe apamboli ye asali bamakambo na ye nzambe mpe atie ye loboko namoni ezokende bien héritier azokende bien tomoni yo na ndiai awa oyo otsa héritier watana beaucoup de plus ozalaka na la team to babengi oka obeta ozo comprendre te donc oyo héritier eza ndako na nga eza te babenga te donc ndako héritier eza ya nga nyonso na koya na ye naya na ya te elobi nango eloko te donc eza te kaka ke fo kaka na confirme bato naza kaka mpo héritier non donc héritier aza deya na entreprise na ye na ndenge mabe te aza na bapeti na nga oyo nga nasala abetelaka ye mais nga sikoyo ndenge na ye awa na ye vraiment mpo na album oyo mpe etake doyen ya limbonda mpo album oyo kotekama monde entier esenga bankale bato bayebi mpe ndule vraiment plus ke bato wana mosusu oyo babetaka mpe mpo nga na danger na ndenge mabe te nga tamtam parle maboko ya diamant la main d'or omona so natieli yo maboko napesa diske elengi ozo comprendre donc mikolo oyo yango moni naopesaka baelengi ndenge otobela ozwa pena tamtam ndenge naotobela te maladi se sila nabetaki déjà diske na minute oyo nabetaki diske nde etombe bato babini ya mort donc diske kutu nayebi te mpo naomona kaka baobenga gogan donc bato ebele baproducteur bazowelela héritier nga mpo nasomba diske wana moto akosangana te nayebi ke ye nde azokanga monde mpe tozobinisa bonane taka alimbonda nzambe apamboli alongoli bamaladi wana apres sikoyo gogani watanable ayezwanga mpe basurprise eza ebele mikolo baobenganga surprise bomona mpe bamakambo oyo akosala mpo na nga babi te ke héritier donc fo asombelanga kaka bamapangu non basurprise ezali ozo comprendre mpo héritier aza motu moko aza na barelation mpe ya bien barelation héritier basololaka bien bato malamu kua yango amoni donc ndenge acontribuaki mpe na vie na nga ke naobela azosunga nga mpe soki asenga service naosala naobetela ye mais alimonda lobi de faire ntango omonaka lelo yo ndenge ozali alimonda doyen
Mouleki ni omona ba beta pe au samsa bezana. Na simara. On pas que en tout cas ba petona tout bazo beta bazo beta na bango bien. Na on sepela. Qui a limbo na pesa na kati. Bazo beta bien. Ba Schumann ba petit na beta pa nani. Pas fabrication pour wana kutu mwana parler famille nanga. Petit Kene. Tous en manjeku. Batutu bazo beta. Batutu bazo beta bien. Un prêtre. Batutu bazo beta bien. Donc na nenga mabete. Hein? Donc na ebike Nzamba osunga. Donc makambu veme ko simba pona ba petit po ba olanda lokola doyen. Vous comprenez? Le mode de faire tout na sur contenu, le mode de fin na yo, l'émission lelo na ba fanatique na yo, o ba otala. Mode de fin na ngai et ali lokola chaîne na bino na remixango. Eza chaîne mo epesa valeur. O tamboli monde entier. Hein? O tamboli monde entier. Hein? Nenga kodi koza mioza. Hein? Nenga zalaka biso to ba star. Obika nenga zalaka. Fulampemba keba hein? Bino baba journaliste to lira sima na bino. Merci go na lo babu. Excuse. O pezaka code za bambungwa za makambo. Siko na lo babu. Hein? Na lo babu. Dio lo banongo. O lo ba écoute question. Mot de la fin na on va fanatique de so batali italio. Fait na remixer na chaîne na bino. Na moni que patron chaîne o za bien. Na moni que chaîne na bino za pe bien. Tous un caméraman na biso boga. Peggy Bokele. Yo mona journaliste na biso. Merci beaucoup. Beau garçon. O solara bien, o lobara bien. Na bi que ba chera poto tout ba se balingaka yo. O sala émission bien na ba jo. Na nenga mabete. To lobite que yo komi mubai na bango non. Balingaka pona ba interview. Pour lobara bien pour la vraie chaîne. Doyen Limbonda. État ancien na pesi gari chamo bambote. Pichuma Njongani. Montana Kabumbai Adishi Mangombe. Kota basi zaina mvama ani dembo tabu fatu lisimwazi na London Toyota la ba rola chamba jifinois prêtre rola chamba jifinois biso donc toloba mingi te boye zonga briske na bi kito kutana boya palin to beta masolo calmement boye zonga briske za musana biso so ba benginga yaka atapa faire atapa nani ndenge toza de ba collègue to mesani na osala banka ba boulot pour to ba famille ngai na za na problème mutu te pote donc yoza na bengo pote na ndenge ya boulot na yo fona respecter yo l'homme de faire merci chaîne na biso kutu kombo kiminga tendai chaîne na biso ya Afrique elengi pesa goût na bi que chaîne ozo tambola monde entier merci à toi. Na remercie pe ba mission tu ya wata ne ba minga na ke Mishka Diego Koba do ba membre no sa wata ba yambinga bien baza ba tout monde ba bien éduqué OK sango pesa kitoko yango nde na mona ke yango ndezo ya pesinga ma valeur na bino moko na tante kuna tante na biso Flore Makinisi remercier dans mon gentil poli moi bien donc ya baebo ya mbaba tout quoi merci beaucoup sali on va pour na respect na bino merci beaucoup na pesi pe ba orchestre tout mbote bana maison mère BCBG o doit aux na numéro numéro na nga liko na pesa numéro faut pas tout bazo ba tungisama vraiment pour la numéro pesa numéro 089 66 78 87 banela ce qu'il faut tiens plus 243 plus 243 089 66 79 47. Merci à vous Charles. Merci tout à doyen à Limbonda. Merci à tout le monde au Balanda Gibiso. Merci à Code Mondial Michel. Merci à Maître Manix. Merci à merci à Boki déjà. Merci à doyen. Merci à tout le monde. Merci à Prince Bakali mon frère. Merci à tout le monde. Voilà, Sima voilà tellement belé. Merci le roi. Merci à tout la petite de tellement bien à la prochaine balle. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise
a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de containers de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye.